montazan en Afrique du Sud ezara Reda nde akenda Afrique du Sud ezaki prévu to kenga na Reda ba comprendre que Reda za moi si peu za faible baby que Reda nda akebongo akubosa na ye nga sikoyo bazaki na idée que ngai pe na voyager na Reda mais tellement ba comprendre que nga ta batini nga wapi na ozwaka ta yo sala vidéo pour na lobaka kamarambu oyo nga na ebisi bino ke ngai na sala makambo na ba jupe 2 fois to zwa bato na to mema bango epa ya général Kasongo na chantier na ye wana mulai wana eza quelque part côté à Kalufungula bato bayebi on na oloba bayebi am to mema bango kuna 2 fois ma bango defa Reda kimite Reda ba bimisa ki epena ndenge ba proposer ki biso nyonso te ba proposer ngana Reda nyonso ba proposer biso nyonso te ba proposer ngana Reda donc ezalaki que ba tu nyonso ba kanga ngana bango tellement que ba yebi Isaac abimaraka lokola ke mutu ya mambwana ya barin Isaac abimabongo nga balongoli nga po Isaac a traité na bango te ngani na traité na bango nga balongolinga poto effacer trace ba faire voyager nga me batikala na ba JP ba continuer ka ba faire konde na loba na bino boye ba JP wana baza mande na sali live boye moto emso mona ke eza na mo théâtre eza na mo problème te mais ata lobby to ou tard bo comprendre que mambo na loba na bino o eza penza vérité kaba ce pe bo moni ke trace eza lisute bo comprendre que ba konza mboka o na loba ba vérité na bango ba bominga bo comprendre mais vérité boye barara que na banda ki koyiba mais natikala boma mututi natikala boma mututi so na kata ki contrat na général pour na mona ike mamuto sala neza bien te o bango ba salisa nga ya forcer wana ya ozwaka batu bozu ba miloko bo Scott bo meni pas général na ba vio na to bandota mwana bango ba JP ya ngana boya ki na kimaki même so na okufa l'essentiel que mboka mobimba boyeba vérité nyonso nzayebi ko boma mutu te na yebi ko boma mutu te na bandaki koyiba ba proposa ki ngai na boya ki ko sala ngo pona mona ki ke eza mabe pona mona ki eza mabe yango na boya ki ko sala ke to zwa bande ko bata basi to mema bango pa général Kasongo na boya ki bazu biso balobi na ngaki yoza mutu na biso zala no calme mbongo zo bima yoza la leste to peso 50,000 peso voyager yo na Reda bozo 50,000 pe bozo voyager donc bozo la penza calme babande montaza na Afrique du Sud ezara Reda nde akenda Afrique du Sud ezaki prévu to kenga na Reda ba comprendre que Reda za moi si peu za faible baby que Reda nda akebongo akubosa na ye nga sikoyo bazaki na idée que ngai pe na voyager na Reda mais tellement ba comprendre que nga ta batini nga wapi na ozwaka ta yo sala vidéo pour na lobaka kamarambu oyo nga na ebisi bino ke ngai na sala makambo na ba jupe 2 fois to zwa bato na to mema bango epa ya général Kasongo na chantier na ye wana mulai wana eza quelque part côté à Kalufungula bato bayebi on na oloba bayebi am to mema bango kuna 2 fois ma bango defa Reda kimite Reda ba bimisa ki epena ndenge ba proposer ki biso nyonso te ba proposer ngana Reda nyonso ba proposer biso nyonso te ba proposer ngana Reda donc ezalaki que ba tu nyonso ba kanga ngana bango tellement que ba yebi Isaac abimaraka lokola ke mutu ya mambwana ya barin Isaac abimabongo nga balongoli nga po Isaac a traité na bango te ngani na traité na bango nga balongolinga poto effacer trace ba faire voyager nga me batikala na ba JP ba continuer ka ba faire konde na loba na bino boye ba JP wana baza mande na sali live boye moto emso mona ke eza na mo théâtre eza na mo problème te mais ata lobby to ou tard bo comprendre que mambo na loba na bino o eza penza vérité kaba ce pe bo moni ke trace eza lisute bo comprendre que ba konza mboka o na loba ba vérité na bango ba bominga bo comprendre mais vérité boye barara que na banda ki koyiba mais natikala boma mutu te so na kata ki contrat na général pour na mona ike mamuto sala neza bien te o bango ba salisa nga ya forcer wana ya ozwaka batu bozu ba miloko bo Scott bo meni pas général na ba vio na to bandota mwana bango ba JP ya ngana boya ki na kimaki même so na okufa l'essentiel que mboka mobimba boyeba
vérité nyonso nzayebi ko boma mutu te na yebi ko boma mutu te na bandaki ko yiba ba proposa ki ngai na boya ki ko sala ngo pona mona ki ke eza mabe pona mona ki eza mabe yango na boya ki ko sala ke to zwa bande ko bata basi to mema bango pa général Kasongo na boya ki bazwi biso balobi na ngaki yo za mutu na biso zala no calme mbongo ezo bima yo zala l'est to peso 50,000 peso voyager yo na rida bozo 50,000 pe bozo voyager donc bozo la penza calme babande mboka mobimba boyeba vérité nyonso nzambe ayeba ke na lobaki vérité pe na senga ki bolimbisi pe na sengi bolimbisi na bande ko nyonso boyo kanga na sengi bolimbisi epa ya nzambe ke ngande na zaboye na rosala suma bete peu importe mbando o na rozoya mabe na ngana sala na rosala kali suma be na vie na ngai te mais na déclarer que justice et salama pour ba vrai promoteur ya makambo wana bazali oyo na otanga ba kombo justice et salama ngana za moyibi na okyo wanga na te sele onda yaki ana na vraiment moyibi na ibaki sele yo biloko so na zaki mobomi menda lalaki wana na ngena bomai na yebi nde baboma batu te na yebi ko iba nzamba osunga ngana o changer vie na nga mobimba a osala ke donc soki na pola to na pourrir na prison na pourrir soki ngana bomata moto une fois na vie na nga na yebi ko sala ngoti na nzimaki na la faible baza bakonzi nde bazwenga bongo proposer nga zo na boiso bobeke babominga mbala moko na osala ni donc nazaki na choix te il fallait na nzima yango monike na lobaki vérité wana na yebi ko boma mutu te na bandaki ko yiba ba proposaki ngai bino déjà bomona ke to samba na ba OPJ ya ba IPKIN baza na pembeni na sima ya procureur so ba remarquer comme dalinga lo balika mombe ba signaler procureur atelemisi liboko wakati est-ce que bomona ngo déjà Eliana zali awa Eliana za mboka mobimba boyeba vérité nyonso nzambe ayeba ke na lobaki vérité pe na senga ki bolimbisi pe na sengi bolimbisi na bandeko nyonso boyo kanga na sengi bolimbisi epa ya nzambe ke ngande na zaboye na rosala suma bete peu importe mbando o na rozoya mabe na ngana sala na rosala kali suma be na vie na ngai te mais na déclarer que justice et salama pour ba vrai promoteur ya makambo wana bazali oyo na otanga ba kombo justice et salama ngana za moyibi na okyo wanga na te sele onda yaki ana na vraiment moyibi na ibaki sele yo biloko so na zaki mobomi menda lalaki wana na ngena bomai na yebi nde baboma batu te na yebi ko yiba nzamba osunga ngana o changer vie na ngamo bimba a osala ke donc soki na pola to na pourrir na prison na pourrir soki ngana bomata moto une fois na vie na yebi ko sala ngoti na yebi ko sala mote na nzimaki na la faible baza bakonzi nde bazwenga bongo proposer nga zo na boiso bobeke babominga mbala moko na osala ni donc nazaki na choix te il fallait na nzima yango monike na lobaki vérité wana na yebi ko boma mutu te na bandaki ko yiba ba proposaki ngai bino déjà bomona ke to samba na ba OPJ ya ba IPKIN baza na pembeni na sima ya procureur so ba remarquer comme dalinga lo balika mombe ba signaler procureur atelemisi liboko wakati est-ce que bomona ngo déjà Eliana zali awa Eliana za montaza na Afrique du Sud déjà Reda nde akenda Afrique du Sud ezaki prévu to ke ngana Reda ba comprendre que Reda za moi si peu za faible baby que Reda nda ke bongo akubosa na ye ngasi ko yo bazaki na idée que ngai pe na voyager na Reda mais tellement ba comprendre que ngata batini nga wapi na zwaka ta yo sala vidéo pour na lobaka kamarambo oyo ngana ebisi bino ke ngai na sala makamona na ba jupe 2 fois to zwa batwana to mema bango epa ya général Kasongo na chantier na yewana mulai wana eza quelque part côté à Kalufungula bato bayebi onde na olo bagwe bayebi yango to mema bango kuna 2 fois Reda kimite Reda babimisa ki epena ndenge ba proposer ki biso nyonso
ba proposer biso nyonso te ba proposer ngana rida nyonso ba proposer biso nyonso te ba proposer ngana rida donc ezalaki que bato nyonso bakanga ngana bango tellement que bayebi Isaac abimaraka lokola ke mutu ya mambwana ya barin Isaac abima bongo nga balongoli nga po Isaac atraita na bango te nga nde na traita na bango nga balongoli nga po to effacer trace ba faire voyager nga me batikali na ba jipe ba continuer ka ba faire onde na loba na bino boye ba jipe wana baza nga nde na sali live boye mutu emso amona ke eza nango théâtre eza nango problème te mais ata lobi to ou tard bo comprendre que mambo na loba na bino oyo eza penza vérité kaba ce peut bomoni que trace eza lisu te bo comprendre que ba konza mboka oyo na loba ba vérité na bango ba bominga bo comprendre mais vérité bo e barara que na banda ki koyiba mais na tikala boma mutu te na tikala boma mutu te so na kata ki comprendre na général pour na mona ike mamuto sala wana eza bien te oyo bango baosalisanga ya force wana ya ozwaka bato bozwi bango biloko botie scott bomemi pas général na bavie wana to bando otambola na bango bajipe yango wana boyaki na kimaki même soki na okufa l'essentiel ke mboka mobimba boyeba vérité nyonso nza nayebi koboma mutu te nayebi koboma mutu te na bandaki koyiba baproposaki ngai boyaki kosala yango mpona monaki ke eza mabe mpona monaki ke eza mabe yango na boyaki kosala ke tozwaka bandeko ya bato basi tomemaka bango pa général kasongo na boyaki bazwi biso balobi na ngai ke yo oza motu na biso ozala no calme mbongo ezobima yo ozala lese tozopesa 50 000 mpe ozovoyage yo na reda bozwa 50 000 mpe bozovoyage donc bozala mpenza calme babande taza na Afrique du Sud ezaka reda nde akenda Afrique du Sud ezaki prévu to kenga na reda ba comprendre que reda za mwasi pe za faible baby que reda nda ke bongo akubosa na ye ngasi ko yo bazaki na idée que ngai pe na voyager na reda mais tellement ba comprendre que ngata batini nga wapi na zwaka ta yo sala vidéo pour na lobaka kamarambo oyo ngana ebisi bino ke ngai na sala makambo na ba jupe 2 fois tozwa bato wana to mema bango epa ya général Kasongo na chantier na wana mulayi wana eza quelque part côté à Kalufungula bato bayebi onde na oloba bayebi yango to mema bango kuna 2 fois to mema bango 2 fois reda kimite reda babimisa ki epena ndenge ba proposer ki biso nyonso te ba proposer ngana reda nyonso ba proposer biso nyonso te ba proposer ngana reda donc ezalaki que bato nyonso bakanga ngana bango tellement que bayebi Isaac abimaraka lokola ke mutu ya mambwana ya